mobali soki azo déconner yo yebi yango soki ye moko asala exprès alingi yo yeba po soki mobali azo déconner ke yo yeba te okoyeba pe te mobali abali na 21 ans bavandi susu 21 ans de mariage ezosala bino soni te yo moto oyo obali deja oza na 28 ans yo obali oza na 27 ans yo obali oza na 30 ans ozoki kovanda bien na libala te ozoki komaîtriser mobali te ozoki kopesa mobali oyo ye alingi te okomisa mama bokilo na yo okomisa lokola ennemi na yo yo soki amema mwana ye te 9 mois na libumu yo olingaki obala mwana wana soki ameme 9 mois na libumu te pasi ya butu pasi ya moi mwana abendi mwana asali boye akomi mpe mobali lelo kopesa bisengo mokili soki ye amemaki ete soki oyo mobali wana yeba kosone belle famille na yo yeba kozala malamu na bakilo na yo basemeki ya toujours des problèmes de haut et de bas basemeki toyokanaka kaka te mokili esalama ndenge wana mais toujours po koyeba kobongisa. Alors, bonjour, dès qu'on a baqué, on a beau maman, peut beau papa. Et Michel a bien envoyé bandit pour le mariage ensemble, selon ma Mélianite. En tout cas, on a un petit bino bambo tébélé, gros bisous à bino tout, au bout de ma Mélianite, au bout de la service de console la providence. Nous avons un camouko à solo la nabino, avant de la nabino, il y a un bateau, on a fait ça vraiment parce que bazar vraiment la carte monte mananga, mi Colette, Vivi. Et Wenge, oh, ma sœur de notre père, parce que ma mère n'a pas triché, c'est mon père qui a triché. On a dit qu'on a ya Braza, maman Vivi, Colette et Wenge. Ah, ma sœur, tu en tout cas, Bolingon ou Pessama vraiment, tu n'as pas Bolingon, kala. Maman Nelly, oh, Manelli, gros bisous par papa, en tout cas, vous touchez à ma casse. Béa Zakari. Ma Béa Zakari, Maya moi, Maman Edith, merci Mingi. Merci, on a pu se venir pourquoi on a pu se venir merci. On a lobby tena bomba na poche mais pourquoi on a pu se venir merci. En tout cas, bon toucher kinga Mingi, bon toucher kinga so bon parce que l'équipe est vraiment très touché na ba geste na bino, on peut se venir vraiment merci. Lelo na yeso ko solo la resusu na ba jeune fille na biso. Lelo so na ba jeune fille pour la nuit. Non so na ba jeune fille na biso parce que pour ça na ezala ke bozala ba meilleur. Bozaba meilleur na mabala na bino ndenge na seki émission na seki c'est pas le but que couple parfait existe raté mais bino ndé boko sala que couple na bino ekoma parfait yango na sala ka makasi nazo sala par tous les moyens qui nazo te ba fille na ngai ba jeune fille bozala boye ba jeune fille bozala boye siko le na so na bino ni bomoni na zana ne le mère Noël parce que toi na période de fête. Toi, la période de fête, on a la tête de mère Noël, bon, on a pété mère Noël, on parle. Il n'y a pas d'atteinte, ça t'a dit, ce qui est bonité, bon. Ça, c'est pas grave. Mais ça va. Mais sur le baboué. Banabasi. Ce bon monde n'a pas coaché accent à Banabasi parce que n'a pas moi aussi. N'est-ce que moi si mon tassimba les balles. Malgré que pas que maman ni tout, toi tu dis seulement. Tu dois savoir que dans le mariage, la femme a beaucoup de responsabilités. Ceux qui li bala et simbi, bah ils sont bravo, bah bête nous beaucoup. Ceux qui li bala et simbi te, bah on condamne kayo moi aussi. Parce que les hommes ils sont là, bah ils ngakota de gauche à droite. C'est à toi de maîtriser ton mec. Si quoi, il comme ni na lelo na yeko le baboy. Ça la bilan de santé, hein, comme la fin de l'année, parce que nous sommes le 23 décembre. Dans quelques jours, toujours l'année prochaine. Alors, tant toujours le 1er janvier, le 2 janvier, que nous avons le bilan de santé. Tu as la santé, tu médecin, tu as la sucre, tu as la boyeuse, tu as le cholestérol, tout ça. Aussi, le bilan de santé, tu as la santé. Tant que tu as la santé, place où tu as un problème, place où tu as une maladie, tu as traité. Si tu as un bilan de santé par rapport à ton mariage. Hôtel Kobe, ça fait 1 année que je suis dans le mariage. Qu'est-ce que j'ai rapporté à mon mari? Mon mari, il est là, na katanda kone banda balinga. Hôtel que non, na 2 ans de mariage, na 2 ans de mariage oyo. Et là konini na ya nouveau. Na katanda bala nanga. Hôtel que na 3 ans de mariage, na 3 ans, il konini na changé et pas ya mobali oyo. Au sein de bilan ya yo moko moto. Au vandi, au mitali. Na kuta mobali ndenge nini. Na kuta mobali oyo. Ça la caba musala ba intérim mais tant on est côté na fini c'est non chérie avec les intérims tu vas avancer les autres sont appartement to sani to za besoin ba fiche de paye ba fiche de paye ba intérim et ko sunga biso pona to son appartement il faut embauche
au solo, il y a une façon de parler. Au solo, il y a mobile na yo. Tant mobile na aux embauches, même famille na yo, famille mobile na yo, ba robeto le mabo baba. Il écoute abandonner azaolinga musala te, abandonner ka osala ba intérim mais banda bala. Tala ninge moi si vraiment atie na nzela. Lelo oyo a komi embauché. Basali nini ba betele mabo, ça veut dire que tu as marqué un point depuis au bali. Mobile musala zo kutaye amela masanga mingi. Mais pendant que na vie na une année qu'on venait la mariage na ye, au bali ko conseil non mon chéri pas comme ça, l'alcool c'est pas bien, ça détruit la santé. L'alcool tu bois comme ça devant les enfants, ce n'est pas bien. Mon bel temps bando ka muke, il faut aussi avoir une façon de parler aux alate ko ba muka ko zo gang la mutoko gang la moi non. Ton homme, ton mari, ce n'est pas ton enfant. Aza mobile na yo, ça la façon, manière ni ko ko le belay. Ce qui peut mobile atiki, tant aux familles ko remarquer que non, mais tout ce que tu as fait ta famille azaki amela mingi azaki afimaka mingi mais ndenge depuis tout le monde va changer ah moyen te madame te banda na bali mosi nanga zo supporter sur odeur à cigarette te mosi nanga zo supporter sur namela masanga te famille osani ni ekobetelo mabomba bien en tout cas linga ozala mwasi oyo ke ba famille eza kobetela maboko de temps en temps ou apporter quelque chose on azobake mutu nyonso asala bilan ya libala na yo banda na vanda na mobile nanga eloko nini apporter ya malamu eloko nini na apporter ya mabe nazwi ba rapport ebele ya bana basi ebele ba jeune fille bokomika moi je ne savais pas que le mariage c'était comme ça yo zo comme ça mariage passe yo moko mariage ça passe c'était comment yo mona mwasi mobimba soki na butu bible le bina biso ke butu ekuta wana kanda te kolala na kanda te ba mort subite komi mutu alali ala mukite yo kolala na kanda mobile ke musana tongo hôtel atate mobile ala te ndenge nini bonjour te yo zo la mobile peso bonjour ce qui obandi ko pese bonjour et ko changer on nini ki reine de Saba na yo ko sila te o ko za toujours la reine de Saba o ko la mukana tongo mobile musu kuta bisinga bi mama moi si bo kolala na butu bien o seli pe o pese pe ba plaisir de soto alinga ki bien penza sepeli mais un bon ramatongo tala sa siliki o mituni yango oya bundaki na satana na butu ndenge na komi boy est-ce que yo moko de toi-même tu n'es pas gêné chaque fois mbala tu n'as pourquoi tu es de mauvaise humeur ce genre de questions vraiment ce sont des questions qui n'est pas bien qui fait mal o rabattu pourquoi tu es de mauvaise humeur mais mitana na yo moko tala ba degré mosusu mobile na pesinga rapport soko asilika pelisa gaz au pelisi moto mais moto na yo pelisa comme comme si yo mo ozika kana kata ndako ba ekota bo so zika ki banda kala yeba ketango okufa moto kenda ka yemo na cercle akenda na moto te mama moko te abaza bana ke mwana kufi bokundanga na mwana nga abando saka mangumu azoko senza azokota pona bato bakanga mais bato na batike to taso akota na cercle akota na libulu bakunde na mwana na moto moko akenda te bakunde na mwana na moto mota kenda bakunde na mama una papa moto soka kufi ata balinga ki ndenge nini dernier jour ok ndeka yo moko bomoni Laetitia te na Johnny l'idée botana un exemple ya mutu fille Laetitia bino obozo tala nga ba jeune fille bino boki toko makasi ko leka Laetitia boleki na nini botala mwana muke ayebani na mobali ya na 20 ans mobali abali na 21 ans ba vandi sous 21 ans de mariage ezo sala bino sonité yo mutu o bali des choses na 28 ans yo bali na 27 ans yo bali na 30 ans ozo ko vendre bien na libala te ozo ko maîtriser mobali te ozo ko pesa mobali o ya lingi te metala Laetitia bali mobali koko o azo marqué koko na ye Laetitia fakaza moi c'est David mais botala bali mobange botala moi mais azape moi c'est le bossé ya Journal d'idée basi mi balé bazaki en avant baninga ya âge na ye bakoki mobali te bakoki ko maîtriser mobali te ya liboso simise la baboti akei ya mi balé baboti akei bakoki te mais moi na muke aye ko corriger ba maman Nicolo à 21 ans abali mobali a maîtriser atali abina comprendre ba démon mobile nanga ezani mobile nanga alinga trop via ba camarade alors on a passé espace à ozana ba camarade nae mobile nanga za star akuto ya ba te belé a passé espace wana botala monto vraiment ekoki ko enseigner bino te même la nature nous enseigne nazo yoka mawa mingi nazo yoka passe komona ke yo bali ozana 25 ans o bali ozana 27 ans o bali ozana 30 ans 29 ans o mutu mutu tabala na 36 ans ozo ko kalibala te o ko kalibala te pourquoi ce qui Laetitia ko ki mutu ko l'idée est-ce que Dieu l'a dit beaucoup bakazaki homme fidèle et puis asana mbongo OK asana mbongo ko kozwa basi nenga lingi mais moi na muke ya 21 ans à maîtriser ye moi na muke ya 21 ans à maîtriser mobile ya mukolo ndengwa basa na différence qui a combien d'abord cette âge de différence d'âge na bango à maîtriser et bon mobile no balolenda pamba bosala et boza a pe bino ndenge boza ba jeune fille bosala na ba bureau ni o pe bosala ba mibali kaka lolenda pourquoi ata babi égalité bozo comprendre na nenga mabe
Bon vanda nana osali nanu bilan de osali nanu pe bilan ya vie de famille otali nanu ke libalo banana kota na ela nini ya malonga eloko nini abongisi awa eloko nini na apporter nini o peza mo parce que soko changement eza na bon moya moto bato bamonaka yo komona te bato bakomona ke en tout cas banda bala akoma boy banda bala a changer boy banta muso mobali muso ko za kalbo makasi akabaka te meta mobali mwasi mwaso za makanisi aza mayeni ayebi ke toi na Noël toza nouvelle asumi mwasa ki aloso mwasa ka semol tu me la belle famille maman kotala bi mais moi nanga mobali o depuis na bota makambo asale na ngate depuis banda donc mwasi mutakomi ko pese makanisi oyo en tout cas okakaka tata nzambe kalisa komona mpona nini eloko mwa kitoko bamama bazaka bongo okozwa caractère no ya mabe oza nango vis-à-vis na famille na yo okamati omemi yango mpe na kati ya belle famille okomisa mama bokilo na yo okomisi lokola ennemi na yo yo soki amema mwana ye te 9 mois na libumu yo olingaki obala mwana wana soki ameme 9 mois na libumu te pasi ya butu pasi ya moi mwana abeli mwana asali bo akomi mpe mobali lelo komo peso bisengo mokili soki ye amemaki ete eske ngoyeba mobali wana nga tukala te kutu nouvelle akuti yango na oketa babokilo nanga poso nga tous les ans nakenda ata babokilo nanga nga nde mbula ebanda bosonza basumi naketa babokilo pourquoi na okende nazolengela mpe libala nanga nazolengela libala nanga nayebi ke non mon mari n'a pas le temps ya okende kotala baparent alors lokola nga déjà naza na komone nakende keta baparent ntango ka baparent mobali nanga bazomona nga directement bazomona mwana na bango kutu babenga ngai ya mukolo ko babenga mobali na ngai ya mukolo ngapi babenga ngai ya mukolo babenga nga kutu te ke o mwasi non bokilo kutu te ya mukolo oyi ngapi l'année prochaine ndenge nzambe osonga nazoki nota pe ba belle famille nanga pourquoi pona na pesa bango esengo poso na biki papa to ke na Afrique na okende te to ke na Afrique ngapi natali akol ko yo kende te tikanga na tsane na ke ta belle famille nyoso na zami kolingela il faut embellir le mariage libala faut ko bongisa kango libala ba bongisa ka linga ba batala changement moko boy banda ba bala yo koti na kata bomoya mutu na yebi bokolo bande bomesana o mama nitu yo lingolo belaka ba mesiko so na lobile bilote na pesi binoka exemple ke ya Laetitia il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
jeune fille beaucoup mieux film ça ba parents na mabala pour na nini so boso na mobile oki ola na toilette so boso na mobile oboyi ko lamba boso na mobile o musala po okende te boso na mobile siko ta mobile azomona makambo zo sala azokanisa pe ke donc maman na bango pe tant baso na kana papa c'est que yepé à se comporter pour ne pas battre mususu ba français ba ko tel père tel fils telle mère telle fille makamwana moi je peux vous confirmer exactement le quota sur telle mère telle fille tel père tel fille c'est quoi ça 10% 90% et ça saute pas les hommes 90% ce n'est pas ça parce que moi non on a eu par rapport na que yeso qui baso na mobile na musala ki ndakate aki ala na toilette akomi kanda kanda na badunyo surtout est-ce que maman ba moi za bongo non ngana yebi maman na maman c'est une femme géniale maman est vraiment généreuse maman est moi c'est gentille maman est souriante maman a yebi ko vivre na bato yebi ko vana na bato mais est-ce que caractère on a yo na kata ndoko libala est-ce que maman yebi no éduquer on mwana alors ko s'étonner te mukolo mobali na ko finga maman na yo ezaki yo muto fingisi mama na yo akofinga mama na yo te po azana volonté ya kofinga mama akofinga mama par rapport ya caractère comme on dit on reconnaît la par son fruit tant bazo mona nzete il faut ba mona pe mbuma nzete wana tant ba que tel fils tel père tel fils mais o ezaki tel fils o mona fils papa bino amela ne masamate papa bino za mutu mo correct papa bino za mutu mo abeta ka mama te papa bino aza mobali mo gentil mais yo bando zo mwasi obeti lundi obeti mercredi obeti vendredi obeti dimanche est-ce que papa bino azaki apota abeta ka mama ndenge zo beta beaucoup mo finisa ba parents comme ka soko moni mobali abeta ka mwasi ne mingi c'est ka zo mona papa bango parfois on accuse les parents à tort toi akizaka ba parents à tort ezaki bino bana bokenda ko finisa ba parents parce que bana mususu baza zo mona ke ngati lelo jusqu'à l'âge où mobile nanga zanango quand il a besoin de conseils il appelle ses parents au kapeza solo na papa na ye papa regarde ça papa peut se conseil peut ayoki mais bino bana oboza awa mikolo oyo est-ce que bino boleki mobile nanga na âge non nga déjà mobile mon mari est plus âgé de moi de 10 ans mobile nanga leki nga na 10 ans siko bota la kake bino bobenga nga mama siko bino boza na ba âge né mais moi na conseil à maman oyoka kate ya papa oyoka kate donc olingaka ndoko toyoka mutu tozomi mona kaka neti yoka bongai neti kaka yo kaka ngai kaka na comme ça on est très bon temps bi si je savais comment si je savais elle a passé hein papa si je savais elle a passé et ça a passé et comme nini et comme trop tard yango na munoko mboka na biso balobaka babela mwana wa muntu wa intelligent so bazo te ya mwana muto za bomoyi yo oyo ozana ba parents bazana bomoyi papa azana bomoyi mama azana bomoyi bazo pesa ba conseil ozo mona bango bato pamba ozo linga ko sentir bango te ozo mona bango kutuka kako neti soki ndenge nini conseil ozo linga te ba orpheline baza ko profiter nango ba orphelin puis baza ko profiter nango et ozo bazo benga ceux qui vont tali porter le message. Maman, j'ai perdu ma mère, ça fait 3 ans. Quand je te regarde, quand tu souris, ça me rappelle ma mère. Maman, Nazana, je t'aime. Non, mon bel n'a pas besoin de mon seul besoin de mon salon de ce qui est quoi. Ce côté, je t'aime, Nazana, on a un portable. Ce sont des inconnus. Dans ça, ceux qui n'ont pas communiqué un message qui t'ont couvert dans la bengie. Heureusement, que Nicolas va WhatsApp vidéo. Ah, ok. Tu mets la maman, met la vidéo. Tu mets la vidéo. Ah, ça va, coucou, tu vas bien. Pourquoi bien que si pas nous basons par orpheline ne pas besoin de conseil bien que comprendre ba parents faut pas bafouer ba conseil ba parents na bino ba conseil ba munoko mukolo lumbaka solomé lobaka makambo ya malamu munoko mukolo elumbaka solomé elobaka makambo kwa bien balobi bible moko lobi écoute les conseils de ton père et ta mère c'est là que tu vivras longtemps mais en pratique makambo ba parents bazo yebisa yo moto oya mona ki soleil avant yo botama azan expérience via koleka yo mona ceux qui ba yebisa ke koleka nzela o te nyoka zakana matiti wana yo tio mutu makaso le kitango kene nyoka kangona lokolo nyoka suyo okomiya ba pixela na le kanzela o trop tard nyoka sa suyo déjà otikali na venin na kati ya nzoto na kolobe bino mnone na kolobe bino na pesi no exemple kaka bino boleki letisa alide boleki na nini boleki na nini biso na batu muntu wana ba complexe ya mindele boleki letisa alide na zo biso bino ba jeune o bozo nyokola bana batu ba jeune garçon comme ya bi ah maman na âge na komi malasuki ya pembe tellement moi ça opesa nga mutu pasi mokitela mutu pasi une année de mariage une année kaka ya pamba mbula moko mobile komi ko baye ko zo pese mutu pasi bino boza ba jaro basi oyo mobile ko vanda ka pona bana non
Si je suis avec elle, ça cause des enfants. Hein, parce que quand je regarde mes enfants comme ça, je ne peux pas abandonner. Kolingakate que mon bala lingo parce que azo lingo pour na bana, asa sur un sentiment na yote. Et linga mo kileza la kake, o yo mo bana assurance et que ah mon bala na linganga. Mon bala pas vendre que moi si na alinganga. Mais ce qui est comique, yo ebika ki attaquer na ya ozonga ka pour na bana, c'est que lingo c'était dis-toi que bolingo na ezaka place mosusu yango mingi bakomi kosala ménage à 3 tant que loyeba ke mobali azalaki déjà kotrompe yo côté kuna bana bakoma déjà 3 asala secret na ye monene yo yebaka te yo mona mpenza kuta mosala oh il finit à 16h dès qu'il finit le travail il m'appelle à 16h30 là à la maison qui t'a dit que banda akendeki mosala na 5h azalaka na mosala non à cause apena heure à pause déjeuner na 12h azalaka na 1h de pause na bimi akacheze milibanda azongelo pe na ndako tama azotala ka azotaba bon po ayeba mibali bazana ba mayele bazana ba technique ebele mobali soki azo déconner yo yebi yango soki ye moko asala exprès alingi yo yeba po so mobali azo déconner ke yo yeba te okoyeba pete donc le message na kina ngoya bilan ya fin de l'année sala bilan ya libala na yo bando banda na libala na yo est-ce que vous en bon terme na ba semeki na yo est-ce que vous avez bien na bokilo na yo est-ce que la famille mobile ba sabe tele maboko na zolo bela bana basi boko mateo maman le bela na zolo bela basi parce que bana basi ne bosima moi ce n'est pas simba libala mobile s'en fout mobile za antina tant to lingana la babolingo so quand la position libala zaka moi tu sais ça fait longtemps qu'on est ensemble ça fait déjà 6 mois il faut que tu viennes te présenter chez nous oh ça fait déjà 1 année il faut qu'on se marie et ça fait proposition libala lelo za basouté que mobile azo proposer pour monio à lengelo et bela ba bana de kitoko bazata lebele bazo du chaque jour ça aussi 18 ans comme déjà moi si à quoi que 19 ans comme déjà moi si yo za na 29 ans za na 27 ans 28 ans za na 30 ans ozo ko maîtriser libala te o à 18 ans on azo pousser na 19 ans 20 ans tant qu'on va vous avoir place au son vous savez c'est déjà trop tard basi ba betelo maboko na 5 ans na la famille mobile non tant na relation na famille mobile aux ndengene. Est-ce que vous avez mobile na yo? Est-ce que maman bokilo na yo? Osoko kabelika maman bokilo ka mbala moko. E comme aya sina pesa ekuta ndimanga to pesa enini? Eloko nini yo pesa bokilo na yo? Soko kabelika ta koka mukolo moko ka komi ka sina pesa déjà. Mais non, bana. Libala basomba kango. Basomba ka libala basomba kango. Soko moni ke makambo na zolo beza mabe olingi te. Ko bala te parce que soko za kasa ndoko libala e ko tomber l'émission pour le mariage. O ko ta ka ba conseil maman il y a des tout. Oyo kana zolo ba oyo yango kaka évangile changer te hein. Banda to botama depuis la nuit des temps, la Bible n'a pas changé. C'est toujours le même verset, le même chapitre, mais chaque personne, chaque pasteur a sa façon de développer la parole de Dieu. Donc, il y aura toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes conseils qui vont revenir. Il y a un peu de bateau, un peu de bateau dans l'église, ou un pasteur, ou un maman pasteur, ou un parrain, un marraine. En tout cas, il faut préparer avant de la mariage parce que dans le mariage, il y a les principes. Les jeunes, les principes, les balatés, ils ont les bases, ils ont les mingi, pour moi, ça, c'est moi, moi, c'est Laetitia l'idée. 21 ans. Il y a qui ont 20 ans, na 21 ans, babali, mon bal est 42 ans, 21 ans de mariage. Et bon, bino bobalani ka comme on a une année, boza déjà pour ça il y déjà photo kabwana biso. Quand on a 2 ans photo kabwana. Mais mutu faut ça là. En tout cas, faut ngai ko ngai Eliane ni tuna telemi boye. Na ko linga te ba benga un jour divorcé, na ko mona mo échec à vie. Ngai na za bona oke na vie na nga na lingi ba benga un jour ba benga veuve. Na sengi loi te bozaka bato interprétation. C'est une façon de parler. Na préféré ba benga veuve mais ba benga divorcé te. Quand tu échoues dans le mariage, exemple mais échec à mon nene. Moi c'est ce que échoué mariage. Franchement, ils ont échec. Boyebi que lelo o eza na bato mususu kazo kende ko bala et que à côté fiwana baza divorcé, couple a divorcé, au moins la famille mbala bi non mon na to ko bala été. To ko bala été pourquoi? Parce que ba parents ne baza divorcé. Loko ba parents ba divorcé. Conseil ni ba opesa na mona wana pour moi na la fanda bien na libala. Or, et cause que ba parents ba divorcé na makambo so ko cause la paix bien. Lelo ba to ba comic strict pour na ko bala parce que à partir makambo ba so mona ba to bala na. Couple non, parce que mes parents sont divorcés, le papa, mon beau-père ne veut pas que se présenter à Ngi Baba Langate parce que mes parents n'ont divorcé. Mes parents sont divorcés. Bon, c'est quoi bino? Na 2 ans, au Cabon, qui est na mon tant aux hommes sous, bon, 2 ans, le quoi a caractère, ma dose caractère, ma casse, mais qui s'est beauté au Cabon, au Soukawapi. Botele, monsieur, maman, j'ai été.
Pourquoi la Zorabatou Moussouba va plutôt partager ensemble? Et monsieur maman Angèle Botala Ngote habite 30 ans après. Le monsieur est parti à Tiki après 30 ans. Maman Angèle a akoswa na bino vinaye. Et ça le solo ko bambate ki oh li solo na yo ki alobela bino ma vinaye. Quel moté mama la moto bimi bo pesa pesa solo vinaye po. Ba yere ko ya sala bino bo sala mota lobi mutu makasi. Est-ce que beaucoup de place mo be ki asaki kindumba? Hein? Mazala ka te tue. La te tue ki bongai. Après 30 ans mbala sekene. Mbala tika ki. Mbala tika ki après 30 ans. Bana. Bo fungola matoi na bino boyoka bo sa ba bilan de santé libala na ngeza ndenge nini côté ni na bongisité côté bongisité cela na dialogue na mobali yeba ko vanda na mobali bo vanda na mobali na ona kata ndako bo solole boye ba ko sala réunion de famille o solole na mobali o bisi mobali mobali nanga ndenge za bo yebisanga eloko ni oyo mona atema la mopana ngai nazaka ndenge ni yo na mona koza ka impoli yo soki to swani na yo okangisi pe bande ko na ngene nemi yo ki so swani na yo okangisi antale nemi yo soki to swani na o lobisa ba camarade nanga te caractère na ligne ngote ozi bon note o sali makati ngobo sona okangisi so bande ko nemi te ko répondre ba camarade na na téléphone te o bandi ko changer ye peut-être moment na changement nous changer ils ont ça les plaisir à ce moment non c'est vrai moi c'est nanga zo changer c'est que moi c'est nanga zo ka conseil à zo changer mais ce ko zakaka ça la bilan de santé va dire ça mobile bon ça la bilan yo peut moi si tala mabe oyo mona pas mobile yebisa pe mobile ki nga mobile nanga place boye caractère boye trop na linga rote so ngito marcher bien tika boye mobile pe yebisa moi sino ke moi nanga ngai boye na linga ka tika caractère pour tout ça nini pour na to marcher bien. Flat Hotel Monique et Flat Hotel Monique balobi na bino ke kuna ndeko na ngai donc oza na rien envie na poto boyebi Alain Benza yembe kolo masolo ndi asali idéologie ya sika mpona biso talaka akendaka zonga bi non fonasa moloko mpo bamba na mai oyo bakendaka kini bacondition batiki awa yango baki retrouve na kini conditions très réunies. Kaka neti na poto. Nameno kaka neti na poto. Donc maya moto o mulungi akini kuna yoka mulungi te fraîcheur hein 0 degré ka yo. Yango tia 8 degré ka yo, tia 7 degré ka yo. Donc kuna tout est réuni. Bien aimé, vous êtes à Poto, vous êtes aux États-Unis, partout vous allez dans mon pays, vous êtes à Kin, place à Kitoko, en plein centre-ville. Nangali Mara, en face à Cap Babylone, avenue Plateau numéro 12, ici comme sur le fan, Flat Hotel, Monique Monique Nabiso, Alain Menza, sélection à Kin, Yangoa. Vous avez un moteur Yambapaya, ou Yambapaya, qui Kitoko. Baronia kitoko, baromela kitoko pour moi venir recevoir dans la C pour nous parking. Donc les arbres vraiment ya munene. Donc oui atala mutu kona yengunduka munene et fanda kitoko. Donc kebande kona ba Flat Hotel zaza na ngome ya Monique. Yango weza mamba poto. Déjà ya moi na sala ba koto nda sali ngona. Biso wana réservation faut la moi avant. Kokenete ki okena valise mamonte. Nyo c'est ça na poto, masolo tu na poto aussi si pe maramunyo so mboko bosila nika awa. Kuna tango zo kenega biya non, mais c'est de vos musoba zo koma le na aéroport na 10h na 17h, malamongo pouf. Moi, c'est quoi échouer mariage? Et ça, échec makasi. Et ça, vraiment échec. Et ça, la bana moussousou, maman vanda na libala ba kabwani na papa. Mais moi, la qui a vendu na libala, avant du mieux pour les canaux, n'engue maman vandaki. Et ça, la bana moussousou, maman a bien la papa na d'accord libala, mais y est pas qui na libala, merde na merde. Eh, mais quelle est l'église? Quelle est le katel le banzambe kosungata monte manayo maman? Nazolo bela bana c'est parce que le socle du mariage c'est la femme. Maman Amazon a condé papa Wemba, Amazon a 14 ans.
46 ans ya vie commune leo oyo le babo yebi makambo ndenge bavanda makambo bamwana kati ya vie o mama mazona mona yo so moni koleka o mama mazona mona toki kota mbona sika bosala bilan ya santé na nzoto ya moko mutu osali pe bilan ya mariage na yo tani mozo vanda place nyonso ko bebe ezali bongisa et pas yo sala ki ba bokilo mabe kende senga bolibisi bokilo na ngai limbisa ngai na bi place bona saki mabe na kolisa maki senga bolimbisi et pas ipata na entourage na osala ki mabe senga bolimbisi même na propre famille na yo pe oyebi na famille na nga awa na sala ki mabe kende ko senga bolimbisi l'humilité possède la gloire. Nzamba linga bato ba mikitisaka mikitisa nzamba tombola yo soko ko batela libala na yo te ozosango na valeur te yo tika mokende bazali libanda bazali belé miso zaka abo azoluka problème ezaka yeba moke mobali soki bwana mobali na kata ndako eke bwana problème aki koluka moi petite amie tango aluka moi petite amie abandi ko comparer caractère donné à petite amie abandi comparer lobi nango moi nini libala esila raté si petite amie a remplacer comme mobali non batela libala na yo yeba ndika ko soigner libala yeba ko soigner belle famille to comme na fin de l'année yeba ko soigner belle famille na yo yeba ko zala malamu na ba kilo na yo ba seme qui a toujours des problèmes de haut et de bas ba seme qui to yo na kaka te mokili salama ndenge wana mais toujours faut ba ko bomisa ba lobite ke basi ba ndeko nde bazaka malamu ba ndeko mibali nde bazaka mabe eza vice versa okuta ba seme qui mususu ba ligne yo makasi okuta pe ba mususu mon problème donc c'est comme ça depuis la nuit de temps mokili ça on tient pas compte yo ne ozaka te libala yeba nene ko vivre na bato yo côté yo mutu oki okota na famille abato il faut étudier famille wana ba ke famille oyo so ba osola makambo na ba sola famille balinga te mutu mususu akota famille oyo so ba osola ba réunion na bango balinga ka étranger te alors respecter so ko moni place au balela ba na réunion de famille ba bip mama donc on a réunion de famille yo to ko mema ote ko ça un problème te obani mutu bobala ne obengi na numbanda obala bo moite mbake na réunion na famille na boka singa batika me batika na tina famille surtout ça na secret na batika na tina baza posa te ba yeba makambo famille mais tika la mwana landa makambo yo kuti ne kuma okomosa ni saka mobali bokana na réunion de famille nga botiki nga me batiki okuta famille wana okuti mboka baza ko bina likolo moko mama yo pe la naka likolo moko kene makolo mi balete baluba baloba kuja lukasa kopia mkana ko liamba ngomba to ko le bloka moto ezikisa ka munoko akasi pona le soki sibile momoni mère Noël mais mère Noël papa le mère Noël na la kaye na kande mère Noël asiliki papa le tika ezako silika teza koyebisaka ba jeune parce que neti biso to sa musala mabala bon ba service traiteur opesi mutu devi mutu yeko futa mbongo no sele libala après libala wana oyo kango après 2 ans oyo libala ko fina ça fait mal félicitations na couple na mama moko boy na lobaki ki bakabwana ki mais mobala tinanga question na ko tanga kombo na datinanga question bi maman en tout cas limbiso to pesa ki bino pasi après ce qui il est à rupture nzamba sali kati na bango bazonga na déterminer bravo nzamba na bino siko bo se supporter et l'autre kabola qui bino et kabola bino souhaiter moi si pas pour supporter mon balle peut pas pour supporter moi sinon pour na lelo to suki awa en tout cas bonne année 2018 nzamba za na biso makambo kala to tika biso bato muyo mtombesa na kanda soko siliki olekina nyoka na kanda soko za na kanda ngai boete yo mutozo ba décision kana sa kozo ka décision ka sa kanda te ezana moi si mususu ozo monter bana na contre belle famille ozo monter bana na yo bana na ngai na ko yebisa bango batata mwasi na bino basalanga mabe mais eloko nyozo lona na kati ya bana soko ozo na pupa tata mwasi bazala close bien na bana bien pozo bazala mabe maman oza mokolo 30 ans oza na 30 ans yo moko banda ko réfléchir ke makambo ngana zo ebisa bana eza polo besa bolamu na bango to ezala mabe ya bango akati pona lelo ba mato ke kabonela wana ka ndinga na lobi bilan sala bilan ya vitala côté on so bebisa ki luka obongisa ba reproche ba sala ki na 2017 ke yo za reproche za bien moto vivaka sans reproche azam tout monde kwa zelo kwa aveugle parce que il faut oser la reprocher pour ma peine na yo ko mona te moto ozo vivre na moto mona ke loko boye mo ne ola ta muni oyo na sepela bongo te mais yo kela ye kolata sous minute ki tisa sous mon muke c'est que ya yo la ta minute et c'est un mot simple et c'est le code de la route tant que nous ça la permis de conduire moi tu as bien sens interdit ko kota te ba biso komi comme un impasse so komi un sens interdit so komi ça double sens et ça peut ninga mo pe bible mais liba la personne na ba principe nango yonga nazo senga na ba pasteur nazo senga na ba mama pasteur nazo senga na ba kamya mangomba ceux qui bana ba ye
que bayeko tobito bala en tout cas faut bozora bango moi pendant 3 4 5 ata 6 mois pendant que baza na fiançailles bo tcheli bango bato baza wana ko banda ko expliquer mwana mwasi bo pesi mwasi a expliquer libala eza ndenge nini mwana mobali bo pesi pe mobali a expliquer libala eza ndenge nini donc boko kende ko kota na kati ya libala baza déjà na base éducation o bango basi bazu déjà ko uta na église même bino ba parents ba barel bo simba ka bana na mabala il faut ko sala pe ndenge wana avant libala zo bango déjà pesa bango déjà conseil pourtant ba kota ba surprise ezala te ba yeba ke non un mois ezala ka vert un mois ezala rouge et moi orange pour la Léona Tikibino. Bonne année 2018. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Nzambi ka ça comme nzamba nous bénisse. Bye bye.